Okay. Natangi makomi na kombo na Yesu. Genèse 19 verset 12 tina 14. Alléluia. Amen. Sur le cri qui monte. Nzamba ebisi Abraham. Abi est-ce que na kubombela Mose na Abraham eloko nazoki ndosala na Sodome Gomorrhe. Tant bazoke dans la Bible bi Abraham accompagna l'Éternel. Nzamba ebisi abi je m'en vais pour détruire Sodome et Gomorrhe car les cris contre Sodome montent jusqu'à moi. Bambate makelele où ils ont fondé Sodome, ils ont matakino na matoinanga. De l'obéla qui peine en Zelaya, Genèse chapitre 4 et parakayena Abel. Zamba tuni kaya mi wabinde kunayo. Kaya lobi esko chakinga gadian de kunanga. Habite makelele ya makila ya ndekunayo. Ils ont matapananga, ils ont ganga contre yo. Na tomo lelo na Genèse tozotanga. Zamba tini ba ange mi babi bokota na Sodome. Moko ya Abraham eza kuna parce que Abraham a intéressé daki na tina ya Lot. Abraham a bisi nzambe lokolo zokende kuna est-ce que soki ezata na 50 bagiste oyo bazosambela na kati ya lingomba bamama kofukama soki baza est-ce que yo koboma nzambe abi soki nakuti ata 10 ata 5 na koboma te. Abraham a intercédé yango mwa na tuna na tina ntongo lelo ntongo nyonso bamama kofukama tokotaka priere na biso ezalaka. Tant nzamba tindi ba de ange oyo bakende kobemisa Lot ayokaki kolela Abraham. Alléluia. Ata 50 baza kuna nkolo koboma mokili. Abraham parlait et Dieu comprenait que la prière était en faveur ya Lot. Nzamba tindi ba ange na ye bakende kobemisa Lot. Bayebisi Lot toye awa nzamba tindi biso toboma. Parce que les cris contre cette ville montent jusqu'à l'Éternel. Il y a union sur Basa à Ababima. Bible dans Joël chapitre 2 verset 12. Sortez, revenez à l'Éternel. Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Vous ongez l'ensemble. Nzamba tindi batu pokaka lotabima. Lotabima azongela nzambe parce que misune la leka kesika minde zalaka. Tango basali shwana Abraham ya lobinga na okendanga na Sodome. Parce que la ndaki place biloko betaka miso. Mais ça que sika nzamba za komona ete. Mais lokola nzamba lingaki lot. Atindi bakende kobimisa ye bima kuna. Nzamba bi revenez à moi l'autre. Lokola je chapitre moko kati na biso na tongo lelo. Na kati ya mabuta na biso. Revenez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Ozonge la ngana tongo lelo. Na Luc chapitre 15, c'est ça qui n'a pas fait la bande qui va aller. Mon n'a pas béni l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, a ici, papa a un peu sans bosi. Parce que, mon n'a coquille, n'a pas la limina, soit bosi, n'a pas la salle à ma vie. L'enfant prodigue a dit, a béni à qui. Mais alors, Bible soutient sa dissuasion. Tant au moment où papa y est qui les sous et si comme moi n'a été. Papa ça la question na contact si à moi n'a été. Papa ça la question na connexion à moi n'a été. Mais moi n'a soit qui bosse à suivre sur la papa nae. Mais il comme tu es sur la savoir comment que mon bon ko ko kabola moi na tata. Et aujourd'hui, ce que tu as na katia 1 Timothée chapitre 6 verset 10, Bible dit l'argent, c'est le racine de tous les maux. Et puis, et que qu'on possède mini, et béné même fort. Un enfant de Dieu, une maman de Dieu, Nanzambe. Pourquoi autant à Zukambo
bon azalaki lisusu na kontaka papa te bokaboni na papa na ye mais ndeko na mosusu atikalaki pembeni na papa azalaki na besoin ya conseil ya papa azalaki na besoin ko se ressourcer chaque fois auprès ya papa mais lelo eloko nini ezosalamela bandimi soki nzambe apamboli yo eza lokola nzambe alobi na yo Amen. mwana azwi akabwani na nzambe mwana azwi soki otangi na Ecclésiaste verset 7 chapitre 7 verset 7 bible elobi keba na misolo ekomisaka moto amonaka ekomisaka aveugle babi misolo ekorompaka meme motema ya moto misolo echangeaka vie ya moto me napambolaka mingi joseph akomaki premier ministre joseph atikala kaka joseph Alléluia. ndoto ezalaka kaka joseph akoma premier ministre akokaki kaka kointerprete bandoto joseph akoma premier ministre akokaki kobuya ekombo liboso ya mwasi ya potifar joseph akomaki na misolo azalaki kaka kozwa vision ya nzambe boni nga na yo topambwama vision ekima Amen. yo topambwama do ya kobondela do ya kotya bato loboko babika ezalaka lisu te mpo topambwama Amen. eske nzambe ntango apambolaka moto ezalaka mpo abongisa moto yango paster moko alobi nga nasingaka lipamboli te na priere na ngai parce que moto ayambi yesu lelo aza déjà béni comment quelqu'un qui est béni doit demander d'abord la bénédiction bible elobi cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Amen. Ntango ozosenga lipamboli mpa nzambe nzambe apambolaka biso na français baloba yango bien Dieu ne nous bénit pas selon nous mais il nous bénit selon lui-même. Alléluia. ndeli yango nzambe apambolaka nga na yo te selon biso te nzambe apambolaka biso selon ye parce que ntango yo ozosenga nzambe mwana na makanisi ya nzambe nzambe azokanzela mapasa. Alléluia. Ntango yo ozosenga nzambe ndako akofutela nzambe azokanzela lopango. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu ne nous bénit pas selon nous, il nous bénit selon lui. Et que Dieu te bénit avant que Bible le dise, celle est la bénédiction de l'Éternel qui accompagne aucun chagrin. Nzamba pambolaka biso poto za la musika na ite lokola enfant prodigue. Nzambe tanga pesi mo papa pesi mwana misolo. Mwana komaki musika papa na ye. Mwana bunga kinzela. Yango lelo pe béni frère mwana kishasa pe pasteur. Ngablande nzamba pambolanga so Yesu aye eza malama kutanga na kishasa. So côté na kenda ba voyage d'affaires na ngana na ozanga lola. Non c'est ça dit ça va vite. Il est banan samba pambola ye, so qui to saka na église na affaires. Mais dans un voyage aka. 1 Timothée verset 6. Donc on les caméras non c'est pas même tout temps maman qu'est-ce que vous ont temps 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Et le vélo moi kitoko. Zambalobi bebima na makambo yo. Misolo, l'argent c'est le racine de tous les maux. Et l'argent ne peut pas changer la vie des chrétiens. Autant on a eu Galate zolo bakoy. Galate chapitre 3 verset 3 le Bible ndeko mama. Yo bandaki na molimo. Boni ozoya kusuka na nzoto. Tango tozalaki na misolo te. Na groupe ba mama tozolelela nzambe 1 heure du temps. 2 heures du temps tozofukama. Mais tango nzamba pamboli yo. Mais les prières comme il y a 10 minutes. Ah non, attends, prière, ah non, attends. Mais yo quand ça va se c'est là yo la révélation l'Apocalypse chapitre 2 verset 4 le Bible. Na yebi misala na yo. Mais c'est ce que j'ai contre toi Bonga. C'est ce que j'ai contre toi Franck. Car tu as abandonné le premier amour. Maman n'a pas loin d'avant que les potes yosa au la prière à 1 heure du temps. Pendant que même 1 heure avec Jésus. Maman va yo uta loin ya poto. On salaka maman mabondeli chaque midi yo nous avons ça maman. Mais lelo bando nya sa poto tam sur 1 heure du temps sala on lisouté. Zamba lobi boye la révélation chapitre 2 verset 4. Na yebi misala na yo.
Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné le premier amour. Bolimwa liboso yo salaka na nzambe, o salaka na ngoli susute. Zongelanga. Tokome lokola ba femme prodigue nzamba pesi biso mbongo eza ko tokoma musika na ye. Mama tanga 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Amen. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Na yete so mama ke salali to asali mo mobembo muke. 1 Timothée chapitre 6. Moi si na kati église moi na pasteur na lobeza te po soki na lobita ofuta salite. Po soki na telemeli frère kolinga mwasi wana te. Soka ngamukula na kati ka frère so na telemeli dans le salle na fin du mois on a problème. Alléluia. Mais était chrétien n'a pas de l'argent. Mais pourquoi l'argent doit nous égarer? 1 Timothée chapitre 6 verset 10 de l'obit. L'argent est possédé bateau, et égaré bateau, et comme ici, loin à foi, c'est-à-dire loin à kondima, loin à misala manzambe. Mbongo za mabete, mbongo za lisumote. Mais mbongo comme la mission de l'église, c'est le goût enfant prodigue, zamba pambo biso de ebi, akoma ki musika tata, akabwana ki na tata, ayokasu. Oh, que quand tu as l'argent, tu as toujours besoin d'être comme Joseph. Tu dois toujours te ressourcer auprès de Dieu. Mais quand tu as l'argent maintenant, tu as pris le temps de Dieu. Tu as abandonné le premier amour. Ou abandonné l'élan. Damso maji legi mingi. Ozoluka iso nzambe te ndengo bandaki koluka ye. Nzambe azomi monisa malisusu te. Tukoma osambela nzambe na hiver na savunga. Alléluia. Amen. Mama moko azoesabisabi nzambe akokaka mabolongo ba mama te. Ba mama soki bakoti na mabolongo nzambe akokaka te, nzambe fa loba nzambe fa kitisa. Mais le prière à ma boulot, ça la listé. Au frère, la généalogie de Jésus-Christ, chez nous, ça a listé. La prière aussi a une position. Bible dit les gens priaient debout et les gens étaient diminués devant Dieu. Mais l'argent, Bible dit dans 1 Timothée 6, égaré biso, et ezangisi biso foi. Yango mwana o l'enfant prodigue, tant mon bon wesili, a commis kolia biloko wa bangulu, mwana tali kati na yabi, ngafuna zongela tata. Alléluia. Ngafuna zonga pana biso biloko ezali. Mais là où tu es, ou là où tu es, bisiko yozwami. Soko tali bisiko ngana vandi. Kundi message sur tes Bibles dans Romains 10-17. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus-Christ. Donc, bisiko za soko sante que l'ilobesate. Soki l'ilobesate ko sa peine à foiter. Dans Jacques chapitre 2, versets 17 et 18, et Zoroba, montre-moi ta foi, moi je te montrerai la foi avec les œuvres. Na kolakso kondima na misala, kondime ko tikarate kondima lokwa baliki na kombo baka foi ngombete, kondima fuza la accompagner avec les œuvres. Mais moi no avanda moni vie ezate parce que les lobezate ami awa fona longwa. Et ça na place mususu vandi kaka po peut-être ba opeso mulanyama yo ke chana sambeto. Mais lilo banzambe pe na place yo vanda wana lobine te longwe église wana. Amen. Mano azwaki décision, mano ndazwaki décision. Place avandaki l'église avandaki azolia bangulu wana, biloka bangulu abi tete. Lilo banzambe zo produit fo za na ndako na biso. Na govanda te ka po apesa nga mulangi ya wi, avanda bimana ke tongo na musala na pakola mafuta na nzoto, avanda lala so na okuta lelo na manager na so na pakola mafuta, soki na okuta na zo mai na buwaka na musala. Peut-être ofandela ka po na mulangi ya mai. Ofandela ka po na mulangi ya mafuta yango vanda na église wana. Mais ngapela zo te na tonga na biso kolongwa te. Mais décision lokola la femme prodigue azwaki alingai na kolongwa siko awa po lilo banzambe zate lokola lilo banzambe zate foi pesate na Hébreux chapitre 11 verset 6 la Bible sans la foi tu n'es pas digne de lui être agréable.
Soko ndimeza to za agréable te liboso nzambe. Le Seigneur à toi, talinga verso mingi ba mama na ngabi. Est-ce que tango mwana na muta kozonga? Est-ce que kokuta lisuko ndima? Mwana na muta tango kozonga to yebi ngonga te. Na sepelaka mama Marie José nanga lobaka bi to yebi te soki Yesu oya lobi. Est-ce que tango Yesu oya? Est-ce que kokuta kondima pa na biso? Amen. Est-ce que le verra continue de la foi? Moi, notanga bandi kolia biloko ya mabe abi afueza te fona zonga. Eloko liboso tanga zongi pana bango tata lia tunzami na esengo mwana nanga zongi. Abi bomema na roba sika. Or na Révélation, Apocalypse chapitre 19 verset 8, et le biquet, le fin c'est les œuvres justes des saints. Et lamba wana ya pembe ya kitoko ezamisala. Yango moni acte des apôtres babengi yango misala bantoma na sepelaka na mukanda ya Jonas tanga memeli bato mbonge akimi na se capitaine Nathalie alandiabi muto yo atunaki question mo kitoko bien quelles sont tes œuvres na version mosusu abi quelles sont tes affaires atungi Jonas abi quelles sont tes œuvres abi misala na yo nini sadi tanga zotula misala na oza muta misala malamu to oza muta misala mabe Pombongo ezokotela biso na kata bato awa bato te bakomoboka biloko na bango bate komi na kozesiko nani capitaine abi qui nous attire ce malheur ntango akotana Jonas abi quelles sont tes œuvres oh papa otango mwana ye misala ezalaki su malamu te abi bomemele lamba ya sika oyo ezolakisa misala atotali na Zacharie chapitre 3 babi bochange nani Josué bilamba oyo bolongole les habits sales Zacharie 3.3, boulongole les habits sales, boulati lamba malam, c'est-à-dire, et lamba elakisaka misala. Quelles sont tes œuvres? Moi, notamment, ma wuti kolia biloka bangulu, misale zaki a malamu les sous-soutés, parce qu'azaki na bonzambete. Amen. Ce qui foi et Yesu zakat na yote, c'est-à-dire, vous avez misala malamu te. Amen. Misala malamu zalaki tabi, bon changer lamba, bolongole lamba, boulati lamba sika. Les habits nous montrent les œuvres, selon Apocalypse chapitre 19, verset 8. Misala. Bonga osasuna misala malamu te. Bo changer misala poza la pembe na papa zosenga fo misala malamu. O babengi misala ya bantoma, misala ya bantoma ezande les actes des apôtres. Misala malamu bantoma banda osala yango bakomela ngo biso, les actes des apôtres. Amen. Misala ya bamama kofukama misala eza nini nini yo kolakisaka nzambe na priere na yo oyo nzambe olakisaki nkolo tala misala nga nasalaki na se na ntango mwasi azalaka ne ya ndumba mais le fait kaswaka misala malamu na panza nkini ya malasi ti lelo nga na ototeyaka ye moko mosusu mpe akanaki mama mo afukama oteya mama wana misala no eza nini misala na nga eza nini na kati ya lisanga na biso oyo bochanger lamba parce que bisika uti misala ezalaki so malamu te azalaki na foi te bochanger bilamba ntango bachanger lamba abi bolatisa ye mingi sapato ya sika na Ephésiens chapitre 6 verset 15 babi les souliers représentent les ailes de l'évangile yango moni tobalisi yango lisusu na Apocalypse 2 verset 4 nayebi misala na yo mais tu as abandonné le premier amour. Tant que abandonné le premier amour, ça dit ça pas tout dans ma colère insulté. Zèle y a évangile yo zalaka na zèle. Zèle wana tango tili mezo kamali nguma ba mama na ngola na maboro kuna so ina osha enda. Zèle wana ba mama musu ba ya mempo na Yesu te ba bika ke mama lelo ta modéré. Tant mama ya zo modéré motai kuna kuti basoka déjà ma faute zo ta pas mama mais lelo zèle wana zalaka listoté. Hiver mela zèle wana mama na libisa ngai. Na linga komi. Hiver mela ma faute kangama. Mafuta koma wa bona otosela mikate na Kongo. Bonjour, monsieur le sapato kwa zama kolongolo, sapato ezaki. Les ailes de l'évangile, bona tse sapato. Azama kolongolo. Zeli évangile wana tosalaka nango. Ya mabiki mambango na Sodome bimisa bango babima. Na Sodome bomo ezate babima. Ata na loboka mwana
ano oyo mwana azalaka nango eza te abi bolatisi ano alliance azalaki so na alliance ya botata na mwana ezalaki te parce que biso yesu akufa le sang de Jésus c'est le signe d'alliance entre nous et Dieu. Noa na ntango na bango ntango abimi nzambe abino wana bomasi mokili na mai te mpona alakisi soki tosali alliance na otala arc-en-ciel ntango tovandaka tomonaka ange bia atala signe ya boyokani ya alliance entre Noa na nzambe me tozosambela me na kosambela biso tozongela kati ya biso totala boyokani eza te nde nazalaka nazosambela nazoteya me naza mosika na nzambe alliance na nzambe ezali so te me mwana ntango azongi papa arétabli misala elamba arétabli zele mwana oyo esengeli azala nango mpe arétabli donc quand les cris contre Sodome monte jusqu'à moi l'Éternel. Quand Dieu nous bénit, ce n'est pas pour nous perdre, ce n'est pas pour que nous mosika na nzambe. Nazongi kaka mpona kosilisa Joseph apambwamaki kopambwama ngo ezalaki ya chef entreprise te kopambwama Joseph azalaki premier ministre soki premier ministre na mboka okoza mais azalaki toujours Joseph. Ndoto ekimaki ye te, vision ya nzambe ekimaki ye te, akokaki toujours kointerprete vision ya nzambe, akokaki toujours kosala nzambe makomaki premier ministre. Soki lelo tolobi yesu ayete nde toloba soki nzambe apamboli yo tikala Joseph. Alléluia. Femme Potifar abimi liboso na yo. Alléluia. Alléluia. Mbongo nde ndenge 1 Timothée chapitre 7 mbongo egare yo te lipamboli egare yo te lipamboli ekimisoko ndima te na kombo na Yesu nzambe azwa lokumu wana ezalaki moke exhortation mpona ntongo lelo nzambe apambola biso nazongisi maloba pa mama modératrice ame biso na prière ya moke mpe toleki na suite ya programme. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 maman. Tokabwana biso. Amen. Amen. Nzambe comme papa merci. Tozana commentaire sur ya kobakisa te. Makomi elobi na biso polele. Malamu toluka liboso bokonzi na nzambe sima nyonso ekolanda na nsima na biso mpo lelo oyo kotala na biso bandimi na 100% na nsa 1% kaka oyo ezolanda oyo etikali 99% tozoluka nanu bozwi mpo ntango nyonso toza na bapriere ya ngai toza nanu kotalisa oyo eza kolanda koluka nzela oyo ya bokonzi likolo te me tolingi nanu babien ya mokili oyo ezala na biso soki tozwi bakamio bandako bambongo tozwi soki biloko nini ezangi na biso nsima nete kotala nzambe orke eza bongo te toyoka totala histoire ya Salomo lokola président lokola roi ebongi asenga mbongo esengaki asenga kamio moko ekozala ya ye moko na mokili mobimba me aya kosenga boyebi nzambe epesanga moyebi nakoka kotambusa peuple oyo nzambe asutukaki keli intelligence sagesse osengaka boyebi ntango nzambe apesaki boyebi mpe apoyi kosopela richesse nyonso etikalaki yango biso mpe tozala basi mibali oyo mpenza toluka liboso bokonzi na nzambe. Halleluya. Natiki maloba na mama Makiese. Merci ma Marie. Bonjour biso nyonso. Nzambe alola pambola biso tokomi na biso na suka nazobondela mpona kokanga priere nabondeli na kombo na Yesu. Mokonzi Yesu kolo na kokamwa kolo na bolingo nyonso ezali ya yo nyonso ezongumbamela yo Yawe. Lokumu masanjoli ezongi na mboka na yo nkolo kotala biso kotambola na banzela bokesani te. Yawe tozala reconnaissant ntango tozali kokweya nkolo toyeba kotelema. Pambola moko na moko azalaki kati na esika oyo nzambe. Pambola moko na mosusu ayoki liloba oyo. Tikake ba oyo pe bakolanda pe koyoka liloba oyo nzambe bapambola mesika bango bakutami. Bao toza na bango na lini oyo te nzambe pambola bango yebi bisika bazali. Kolo lokumu topesi epai na yo esika tovandi na bamboka diferent.
nzambe toyebi mboka na mboka eza na kutimi nango nkolo me biso tozali bato ya bakutimi ya bamboka na bango te. Yawe bomba pe batela biso meme na baimmeuble tovandi kolo tozali kokutana na bamusicien tozali kokutana na bato ya lolenge na lolenge pe bandoki nkolo. Yawe sika matambi na biso ekoniata nkolo epesameli biso pe kombola na makila na ntalo nom de Jésus. Ata te croise na bandoki to na bana na biso ba croise na bandoki ata balemesa moko bazala différent. Tanko olobaki diferent ekozala na bao basalelaka yo nzambe po ete bana na biso ata kutu bale nzambe babondeli te ata batamboli babondeli te oyebi ke semence ezali kati na bango éternel. Pambola mosali na yo pambola basali oyo baleki na kolesa biso kobanda na moderation tina matei nkolo. Yawe kanisila bango pesa bango sagesse oyo pesaki na Salomo. Yawe zwa na yo lokumu masanjele zonga na mboka na yo na kombo na Yesu. Amen. Pour le moment toza vraiment na ba communiquer ya makasi te me nazo ko insister mingi. Vendredi na butu tozo ko se présenter te. En tout cas ekozala malamu to se présentaka vendredi wana na butu. Mbula oyo toza nano na programme te oyo to organize ekosenga foto solola lisusu toyeba. Peut-être tokozala na ba programme kako nzamba kopesa biso to continue kobondela. Soki Yesu azongi nanu te toko continue ka kotelema toyoki matei ndenge lobi ebele babandaka na molimo basuka na nzoto pona nini nzala. Nzala epengwisa bango nzala elongola bango pembeni na liloba. Yango wana yo na nga tange tozali kokoba to continue vraiment na mosala nzambe. Tika totonda nzambe oyo aza likolo na bakombo nyonso. Totondi ye na kombo ya tata pe ya mwana pe molimo mosanto tuto uya nzambe aza na bomoi. Soki Yesu akomizongela te tokomonana lisusu pe toza elongo tobosana te. Soki batindeli biso message mpona étude biblique Pasteur Bonga kopesa biso étude biblique ma Marie apemi comme ça jeudi to se préparer. Bon, ma Marie a toi la parole, maman. Amen. Ngai te ma Marie. Vendredi oyo nga na kozala te na butu. Vendredi oyo nazokenda Allemagne. Ti dimanche nde tozongi na butu. A suivre. Tosilisi na biso nkolo apambola biso. Amen. Merci. Makambo elekelaka nga okambaka ngo na nguya na yo.